yango wana ifo kaka tosambela katombenga ka Saint-Esprit aza au centre ya makanisi na biso po diable aza wana diable azojoue mingi na bapense na biso donc azoluka kaka bisika nini akokotela ainjecte bapense mauvais na kati na biso donc yango wana nakosenga kaka so à tout moment tosengaka aide ya molimo mosantu mais papa Eli aza nzambe biso bakongolais tozelaka le roi de Dieu le roi de Dieu asi aye mais tozomona ye te donc tozelaka aya na bamiracle aya azosekosa bato aza bo mais nzambe akoya na ndenge wana te ye moko alobaki akoya na ndenge ya moyibi abisaki ngaki nzambe akoya na kombo yango wana kombo oyo nzambe apesaki papa Eli eza ye moko nzambe esprit créateur nalobi bien esprit créateur na monaka banzoto na bino meme ndenge bofandeli na baposition ya mabe okoloba ta mosusu na ngaki na violo okokoselanga makambo me nga na yebi yo koleka yo moko je te connais mieux que ton corps à partir de papa na nga nalobi bien à partir de papa na nga ye me mutango ye wana bino nde bozondima ete bozokono ndima ba passer na bino ya ba impressionnant oyo baloba kitoko koleka biso na royaume c'est ça que vous voulez ba ebotanga Bible mais Bible on va y bien le côté ils ne connaissent pas la Bible ba yebi Bible te ezala ba missionnaire oyo batangi Bible ba komi yango bango moko ba yebi makambo za na kati te ils ne connaissent pas la vérité. Alobi, par exemple, 5 est représenté N, 7 est représenté Z, si est kopesa nzenza. Siko équation mobimba, valeur ya X est kopesa Eli nzenza. Siko nga na yebi sima omanso na bi, oh, yo yebi makambo, o yebi ba valeur oyo ndenge nini. Il faut ezaka par révélation, alobi oui, eza par révélation. Après na yeko la muka ezaki na ndoto na songo na komi ah merci Seigneur au confirmer lisusu kombo on mais elle na sambeli esiko kolobela nga abi nga moto na ya kisio ndoto wana po olongola doute na kati na yo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi kati ya ordinateur le refroidissement mais au monde biso le refroidissement dans la parole c'est Emmanuel oh azali le consolateur oyo azali esprit universel ya Nzambe celui qui nous donne l'amour qui nous fait réfléchir donc qui nous donne l'essence bon de vivre Naib Sabino sokozana Emmanuel te tu peux avoir des millions de l'argent des millions tout consort mais tu n'as pas la paix et la joie tu es toujours tout passé ngape nazalaka bizi na nga na ndenge na nga mais nazalaka na kimia na yebisa bino ça ne me manque pas la paix la joie je ne veux pas que cela me manque bon tokende musika mingi te pour lelo toza na makambo oyo minene penza muke mais c'est trop grand donc nalingi na yebisa bino longo moko ke na bandi nano na vérité oyo na otosambela la vérité rien que la vérité. La vérité a été depuis le commencement de la création. Dieu a créé toutes choses avec vérité et sa gloire.
toutes les choses que Dieu a créées à manifester la vérité et la gloire. Comme on dit, le temple, c'est un grand temple de Dieu qui existe au ciel par l'ordre, la loi et la gloire de Dieu. Mais je vous dis que la gloire de Dieu, c'est un complément, donc donc un facteur important, un facteur, donc je dis, une réalité importante. Si nous ne vivons pas dans la gloire de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu, dans l'ordre de Dieu, nous sommes rien devant Dieu. Et Seigneur, nous avons respect wana ya vivre na vérité. Même moi na oyo zo mona koki ko sundola ye. Muto zo mona za mutali boma. Azana ntina te. Oyebite loko nene za na kati na ye. Oyebite mabomba minene nzambe atie kuna parce que lui qui cause la pauvreté. C'est lui qui cause le malheur. C'est lui qui cause le bonheur. Je vous dis aujourd'hui, le royaume n'attire pas l'attention des hommes. Le royaume. Papa Nanga lobi lisusu, Emmanuel n'attirera pas l'attention des hommes. Bozoga Emmanuel Azanzambe. Mais quand vous le voyez comme ça, il ne t'attire rien. Il ne t'impressionne rien. Mutango baso lobela mais soki totali boyelo ozate vrai ou faux. Ozomona. C'est ainsi que nous vivons la vérité. La vérité demeure la vérité. Nangena pesa bino ndenge na papa bakana lelo. Tango na zana kati ya mission ya munene ya Nzambe. Nazalaki kotanga ba révélation ba tumususu, hein, na rope ba kombote. J'aime beaucoup lire. Avec papa nanga lobi, mon fils, lève-toi, mon fils, lève-toi 2 fois. Lève-toi, la vérité est à ton côté. Depuis ce moment-là, plus que 10 ans, na tanga kasuba documentation ya batu mususu te. Même na ba vidéo. Soki bino bo pesinga témoignage ya royaume mutu muka lobaki na yoka na pe na esengo na yoka. Mais je vous dis, depuis ce moment-là, Dieu m'a planté comme sa vérité. Ya wana tango nzamba zoloba vive la vérité de Dieu. C'est son trône. À son cœur. C'est son trône na motema ya Nzambe. Pour trône eza moko na motema ya Nzambe. Na yebisaka bino ndenge Nzambe alakisi nga motema. Ndenga fongoli ndenga mimoni singa na kati ya motema na ye. Nzambe asalaka likambo na ye nyonso fa azala na position de son trône. Na yebisa bino. Il est bien organisé, il est mieux que mieux. Et c'est qu'on a yote faut que na oyo au bosani otiko que l'homme. Dieu n'oublie jamais. Dieu est discipliné avec sa justice. Dieu est discipliné conventionnellement de sa justice dans sa main, dans son cœur, dans son œil. Naïb Sabino. Nzambe azali Nzambe. Mais batu bayebi Nzambe te pourquoi baenseignement mingi batu bazo pesa na mokilo nazo critiquer te mais je dis la vérité yangwana makambo ngana yokaka na oyo na monaka na oyo nazo vivre na expérience ya parole mutu moko akoki contredire nga azate. Poza makambo euta musika na basiècle batuna bazalate. Euta na ebandeli ya mokili. Le Juda va régner à la fin du temps. Mokili nano ebandi ko fonctionner te. Nzambazo cha vapeur na mokili. Ba mabele bando fungama, ba matite ba nzete tout ça. Vapeur ezo manifester
existence et création. Mais j'ai écouté mon père qui a dit, à la fin du temps, Juda va régner. Mais mukili nano sala ki kutute, mukili nano bandite, mukili bano sala nani adana ba monisami, sata ko beta ba ki bota, koti nengwana. Mais Juda nana yakite, Juda zala ki na promesse. Yangono moni Juda a sa vérité, qui est le Shiloh. Nde yangona vérité et kotika la vérité. Muto akoki ko longo la vérité en sate. Dans ce sabino solo. N'a pas sabino exemple moko muke. Nzamba lobina ba prophète ti lobina ba prophète na ba parabole lobina ba prophète bazongi et pas ba utaki. Mais mutu moko te ayeko lobela bango vérité ce que zali Christ Masiate. Mais Jésus ayaki après. Mais Jésus ayeko démontrer vérité. Pour nani bango baza koye bango te. Pour nani bango ba lobi teke. Biso o etali biso tokoka te. Tozo zela mukolo nango. Il faut aya. Et c'est bango ba yeba teke mukolo nango faya. Lokoso. Baboteli bino na ba mabele, babot. Oyebi ke pour moi on le bango mingi zate po eza makambo nzambe, eza makambo nzambe to pesi kaka kembo na Yesu. Mina yebisa bino mabele, bato bafai na mabele, bango mo baza ba prisonnier sans que bayeba. Bazo yeba te bazo vivre likolo ya moto, na kati ya moto sans que bayeba. Mukilo bino bosalite. Mukilo bino boyo kokuta yango. Bakoko bazalaka basese bazalaka. Boyo kokuta yango. Oyebi na Angleterre, ba découvrir première habitation, soit habitant en Angleterre, azalaki noir. Bon ndenge ni lelo bakolo mabele baza mindele. Est-ce que vous voyez l'essence? Est-ce que vous voyez l'essence? Habitant ya liboso na Angleterre aza noir. Mais lelo ba mindele wana bazwa mabele mobimba. Bazwa ba Australie, bazwa ba Canada. Ezalaki kaka nde bazwa Afrique, mais na Afrique kuna bakoka te po Emmanuel apikla kuna. Ozomona ndenge na lobi. Quand nous vivons la vérité, personne ne peut changer la vérité. Bazu oyo bango balingaki bazwa, mais le kutana bango. La vérité est revenue sur la terre pour récupérer tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a détruit. Na Congo, na lobi na Congo, et ça na lobi lokwana, bambule leke bele, na bangi na Congo. Bino batu babotela bino balupango, babotela bino bandako, babotela bino ba propriété na bino. Na yebisa bino, Emmanuel est venu récupérer toutes choses. Bato ba botoli binongo, ils sont punis d'abord ba côté na justice nzambe. Nazolo bango clair. Alors le propriétaire ya mabele, o asala ki mabele. O asa papa na biso Yesu Kristo, ye wana zongi na mwana na ye. Oyo bakondima bandima, o bakondima te bandima te, l'état est là déjà. Le propriétaire du monde est revenu Shiloh. Shiloh. Ozomona nde yangona nangana pesa bino comme introduction. Pour te ba vérité qui était la parole au commencement. Il fallait mindele ba dongolo miso fallait ba yekole loko wana. Ba changer même religion ya Nzambe. Ba changer makambo ya Nzambe. Ba tu peux ba yeko koma bi kota. Lelo toyoki na bamboka mususu ya ba religion mususu. Ba exacte kobi ko bibana kati ya ba temple na bango. Ya ba synagogue to la ba soki ba mosquée ba nini. Est-ce que vous ne voyez pas que les choses commencent à changer maintenant? Est-ce que tozo vivre en moto tozo vivre en haut? Hein? Maman tunda lelo za jeune. Maman tunda agoloba lelo. Alors Amen, papa. Zot dossier on a ya Moyen-Orient on a lelo loba biso tuto yo kango.
Papa nakoloba dimanche prochaine, s'il vous plaît. Lelo eza jour nini? Lelo eza dimanche, mais lelo nakoloba te. Donc preparaki te lelo? Te nde programme ezali, lelo nakoloba te, mpo nalobaki te dimanche passé. Nalobaki ndenge wana c'est ça. Mais soki opreparaki likambo kaka moko oyo tozoloba oyo eza na Moyen-Orient. Oui. Tosenge spécial kotia image nango lelo. Amen, papa. Eza kamoko exceptionnel biso tu tokolanda ngo lelo. Amen, papa. To yeba eloko nini Yesu aye kosala na mabele oyo. Yango na lobi mabele ezali ya Jésus-Christ de Nazareth, notre papa d'amour. Mabele mobimba oyo. Alobi, je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Sili. Bible zoloba na Esaïe 45:3 na kozongisela bino ba richesse enfouie. Ba richesse enfouie na kozongisa. Kongo ezali zamba ya David. Na yebisa bino kala mingi te na koma yango na ngawa na koma na 3 4 5 pages. Nzamba lubi kala mingi te Kongo akolesa mokili mobimba. Kala mingi te Kongo akolesa mokili mobimba. Bino oyo bozo mona ki bozantina te. Bozantina koleka mokili mobimba. Mais vous bolingi koyeba liloba te. Bozo mona liloba eza lokola eloko moko ka liseki ya liloba. Il ne faut pas jouer avec la parole. Qu'est-ce que la parole? C'est la personnalité de Dieu. Il ne faut pas jouer avec la parole. Il est celui qui est de siècle, alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement qui est la vie, le commencement qui est la fin. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas asalaka oya lingi. Personne ne peut l'interdire, l'intercaler. Personne. Mutumoko te. Bozaba ignorant. Ba veugle. Nazolba na bana royaume te. Bino bozaba excellent. Nazolba na bateau bazo sundu na bino. O bazo mona bazo mona bino. Boza na ntina te. Bangonde baza na ntina te. O bazo juge bino. O bazo loba mutu wana zo kosa bango. Bino nde boza komi kosama. Po boyebi ete. Bangonde baza komi kosama. Ce n'est pas vous. Vous êtes dans le droit de la vérité. Nangina yebisa bino. Likambo biso te lobi depuis to bani mission oyo. Boyebisa nga likambo nini o to lobi simbite. Boyebisa nga bino batu boza libanda. Boloba likambo oyo ngani na lobi Emmanuel na bana nzambe bazape ba témoin ba lobi oyo boloba ki esimbite. Boyebisa biso oyo bino bolobi esimbite. Boyebisa biso. Je suis le premier oyo aloba ki likambo ba basque. Je suis le premier oyo aloba ki likambo ya drapeau noir na likolo. Papa na ngalobi j'étais mais témoin oculaire. Drapeau ya mwinde zo pepa matanga ekozala na mabele. Là j'étais au Congo. J'étais au Congo et il m'a montré ça 2 fois quand je suis revenu et il m'a montré un drapeau spirituel et sur le colombo bimba drapeau noir et pepa kaka boye. Lelo le monde est secoué. Le monde est secoué. Boza kaka kola la pongi. Parce que parler n'importe quoi. Vous faites que parler n'importe quoi. Comment nini koza muteya mabebo? Ata soko lingi na yo to fandi na yo. Mbuto moko tazo forcer yo. Bazo bondela bino po balingaka bino. Ce n'est que ça. Tozo sambela pona bino parce que il y a l'amour dedans. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas prier pour vous. Et loko bino bozo kanisa Emmanuel asalaka na bino. Boyebaka ngo bien que Emmanuel est l'esprit créateur de toutes choses. Yenda seli bino nyonso à partir de papa na ye, na ordre à papa na ye. Celui qui vous parle, il est l'esprit créateur. Esprit créateur, na lui bien esprit créateur.
Na mona banzoto na bino même ndenge bo fandeli na ba position ya mabe. Okoloba ta mususu na ngaki na violo okokosela nga makambo mais nga na yebi yo koleka yo moko. Je te connais mieux que ton corps à partir de papa na nga na lobi bien à partir de papa na nga. Mais mutango ya wana bino ndo bozondi maite. Bozoko no ndima ba passer na bino ya ba impressionnant. Oh baloba kitoko koleka biso na royaume. C'est ça que vous voulez. Bah pourtant la Bible, mais Bible on va y bien le côté. Ils ne connaissent pas la Bible. Bah y Bible té. Et ça ba missionnaire ba tangi Bible ba combien on ba omoko. Bah y bi makambo za na quantité. Ils ne connaissent pas la vérité. La vérité se trouve dans la révélation. Et l'Inzeza est la révélation de Jésus-Christ. Et l'Inzeza est le mystère de Dieu. Ils ne connaissent absolument rien. Nde yangona Emmanuel ayena épée ya justice ya Nzambe. Omonia, vous parlez trop bandeko nanga ba congolais. Vous parlez trop. Mais bozoye bateza na kati na bino. Merci mingi. Toke na sujet ya lelo po tolo bien on a noté. Sujet ya lelo zali thème. Le roi Jésus a démontré en algèbre le secret caché d'Élie Nzeza dans l'Apocalypse 19:12. Je répète, le roi Jésus a démontré en algèbre le secret caché d'Élie Nzeza dans l'Apocalypse 19:12. Donc le secret caché na kombo ya Élie Nzeza. Mutazuango eza mwana biso esanga ite nzamba cha azo cha bana na epe ba témoin poso ngana moni na yebisi bino bo ndima te mais muto ya pesi témoignage yo soko talie oko ndima te akokozwa likambo ya bénédiction ya munene ekiti na mona na biso wana ya ndengona tokoyoka esiko te po toloba nanu na makambo toko awozala na biso dans 20 minutes. Et dans 20 minutes, c'est déjà Nelly. Dans 20 minutes, ça l'a enseigné en tant que magiste. N'est to benga ipo ça msala a lobe la biso. To yoka message ngene nezali. Na kei na prophétie du jour ndenge na oto yebisa bino likambo ya vérité. Na ko répéter ngo le susu mwa muke. Yesu na biso lobi. Vous trouverez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous trouverez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible va commis. Na nenga ko treke bino pour vous na mapambo lite. Vous reconnaîtrez la vérité. Vous reconnaîtrez la vérité. Reconnaîtrez les reconnaissance. Mais quand Dieu dit vous trouverez oyo Emmanuel na papa na ye Papa Nangai Azolo Balanga, vous trouverez la vérité. J'ai écouté, vous trouverez la vérité. Je n'ai pas écouté, vous reconnaîtrez la vérité. Je suis attentif à ce que je suis en train d'écouter mon Père en live. Naïb Sabino, verset Oyo, et yena makambo minene mindele. Ba bombi yango pona ko camoufler mais ba koki ko bomba vérité te. On ne peut pas cacher la vérité. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Tant que Jésus-Christ azala ki koloba na Bible ba combien moi je vous dis en vérité et en vérité. Qui connaissait la signification en vérité et en vérité? Et nous loba nini? Quel pasteur a démontré ou bien prêtre nini oya a démontré je vous dis en vérité, qu'est-ce que Jésus parlait de là? C'est Élie Nzeza qui est venu découvrir cette parole. Je vous dis en vérité et en vérité, je vous dis au nom du Père et du Fils. Je vous parle par le Père et son Fils. Je vous parle par le Père qui est le Dieu et son Fils qui est la parole de Dieu.
C'est ça. Je vous parle en vérité et en vérité. Ce que Jésus a dit, je vous dis en vérité et en vérité. Cela veut dire que c'est réalité. Rien que la réalité. Ce que nous cherchons aujourd'hui, toi et moi, nous cherchons la réalité. Donc, écoquissement. Nous ne cherchons pas des mensonges. Nous ne cherchons pas mais nous cherchons la réalité, rien que la réalité. C'est ainsi que Jésus a une amour réalité. En réalité, Jésus-Christ est notre... En réalité et en vérité, Jésus-Christ est notre sauveur. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire, la réalité? Ekokisami ezaya solo. Tangana lobi ki batu nyonso na bazola ta masque. C'est la réalité le ekokisami. Masque bando songe pa utaki. Ekokisami presque 3 ans. Masque, c'est la réalité. Ça vient de la vérité. Et puis papa nanga lobi nangai. Mon fils, je te préside. Nani akoki ko expliquer biso terme oyo, je te préside. Et nous avons 3 personnes au baza intelligent, au bako comprendre présider, préside, je te préside. Tozu mutaliboso a expliqué so po tozo kenana to kutana na mona na biso oyo a repesa biso le sujet ya kombo ya Eliseza. Je te préside. Et nous avons na biso nini. Boto mola maboko 3 personnes. 1 to bandira na mutu moko nano. Kembo na Yesu. Amen. Amen. Pasteur Bagana. Amen, pasteur. Merci papa, na kopesa ngani loba. Nzambe aloba kinayo, je te préside na makambo nyonso oyo ozosala na kati na se amabele oyo. Na likolo na mabele. Ça veut dire que na bato nyonso tout oyo bazoloba. Que Nzambe aza na kati na bango ou bazo sale na Nzambe. Nzambe azali na moto moko oyo azo présider ezali Eliseza. Ye azali boso na yo na kati na yo azo sala makambo nyonso tout. Biso tango tozo mona tozo kanisa que yo moto tozo sala makambo wana mais ye moto azo présider yo. C'est-à-dire que ana kati na yo pour faire tout le travail qui doit se passer sur la terre par rapport à cette mission. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nani susu akoki amen pasteur au monde to comme na ba professeur de l'on royaume. Vous devenez le professeur parce que le premier chrétien théologien tant bozotanga le kola ba révélation bino bozozo na otozo yoka na Nzambe na bino bozozo na Nzambe les enseignements eza ko produire biso bolingo ya Nzambe ezo produire biso la vie éternelle ezo succès ezo produire biso protection délivrance makambo belé ozomona mafuta ya olive papa nanga lobi ye azali nzete obabengaka olivier yo elinzeza ozali mafuta oyebimaka na olivier mafuta ya olive. Ndenge na papa lobi je te préside parce que yabimi azana nzete botaminano après ba graine eyeko bima donc nzete botami pona oyako faire parcourir ba graine pona mafuta et biba donc yazali nzela donc yazali ko précéder. Je te préside. Wana nga exemple na pesi o papa nangala alobilinga na motema na ngai bon tozo luka deuxième personne. Amen, papa. Amen. Merci, mon Dieu, pour la liloba. Donc, Nazar Obaksa Karama Mukena au docteur Papa Bagana Otopesa. Non, please. C'est un pays qui bino biloko yo. Loba professeur ou bien pasteur Bagana. Amen, papa. C'est un pays qui bino bozo yo kate. Amen, okay. papa. Amen.
bolimbisi papa naina loba ndenge papa kolo yesu alobaki na yo kaza kopreside yo ezali ke na français mosusu tokobaka aza koconduire yo, donc c'est-à-dire azali na yo elongo aza kotambola na yo, aza kotambusa yo. Donc c'est à peu près ça. Amen. Vous êtes ensemble, azo tambusa yo, azo mema yo. Ezala ndeko moko pe prophète moko boy kombe ezo kimanga a témoigner pe lokana alobaki ngala azo tambola mais azo mona lion eza liboso na nga trop colérique abi soki bomoni lion aza liboso papa elinzeza okoka komona yete lion na penga mo pe na vivaya awa na bureau ndenge na tambola bo naza na mystère nzambe landaka ngai soko za na miso okomona soko za na miso te omona soko critiquer okoyebe loko moko te na vie na yo ozomona. Merci vraiment papa na biso gouverneur Esaïe pour nous faire ce réponse. C'est quoi troisième personne à Zanane. Ouais, je te préside. Alors papa. Oui. Marie Yesu. Ngala koloba ete Jésus-Christ de Nazareth a ebisaki yo ete ozali livre na ye esika akomi parole na ye. Yango azali kobenga yo ete ozali la bouche de Dieu. Pascal obaki na biso na kati na Jean 16:14. Alobi ete j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les retenir. Il faut que je m'en aille pour que l'esprit du Père aya neti consolateur aya koyebisa bino makambo oyo ayoki epai na ngai. Makoya koloba te po na ye moko. Oyo ngala kokaki koloba yango wana. Amen mama. Amen mama. Eza ndenge moko akoya kolobela bino makambo oyo yazo yoka epai na ngai. C'est préside. Je te préside. Oh yazo yoka epai na ngai. Yalobaka oh yazo yoka epai na ngai. Omoni lobi pe to solo ka ona mama Jeannette mo tamulai ozomona ke nde yango na ngai na force ka mutu te. Ce que j'aime beaucoup mutanzo attend et surtout par l'Esprit Saint. Na molimo santo nde mutako saisir liloba nzambe. Soki molimo santo azate eza difficile kokotanga Bible nengo lingotanga okoyebelo ko moto. Mais bisabino pena ne bato basali lecture ya Bible mingi bakuyi. Peut-être muke na molimo santo mais ezalaki kozela kaka shilofa ya ye wana nzamba zoloba nazana ye je vous préside oh ya koloba on ndenge na yete wana c'est un vrai point oh mama frontière à lobby akoloba na ndenge na yete yango no moni ngasoki imagine c'est na comme kobosa na ebelo koloba te pour ya lobité parce que ne parle pas je ne parle pas yango na comme bosa na wana na mikoti na bomoto na bomoto la chair ne sert à rien. Na bomoto na relaxabino pena ke bomoto ze lokote. C'est ça que je vous montre. Ngolo bateke pona yebi te bena yebi. Mais je vous montre que la chair ne sert à rien. Je vais oublier, je vais être comme ça. Pona relaxa bino, c'est l'esprit qui vivifie la chair. Pour makambo e bimakana katiowa. E utaka musika. Mais ebimaka na nzoto yo yango na nzamba la saka bino faiblesse na nga po boyeba ke nazanga moko te tango na salera albi ok bien te zonga sima na yebisi pe bino ngalobi awa na kendeki bien te ni fale na yebisa bino boy homme de Dieu nini oya koko yebisaka bino makamba boye question nga na tunaka bino parce que je suis dans la vérité. C'est lui qui est la vérité. Il vit dans la vérité, rien que la vérité. Non, c'est la vérité, c'est l'acte de la vérité. Il y a ça la sonité.
yazo la kisa bino ke nzoto wana zo loba mais ça yaza la kati na yazo loba la nzoto wana yanga bo mona za na berera zo corriger azo loba ne kende boye parce que la vérité est à son côté. Mon fils, lève-toi, la vérité est à ton côté. Omoni nde makamba boye merci mingi maman na biso au peut exemple moko bien ye akoyoka kana akoloba na ndenge na yete akolobaka oyo ezako ute pai na ngai Yesu pe Yesu alobi oyo ezali ya papa na nga nyonso ezali ya ngai na papa na nga tozali moko. Ça c'est le mystère de Dieu. Vraiment la parole c'est dans le royaume. La parole dans le royaume. Dans le royaume. Okomona tam soupe na koko corriger bana nzambe. Nenga pe papa na nga corriger nga. Soka corriger nga na sibina ba corriger nga. J'ai dit la vérité. Nenga pe na ko corriger bino soki bo salaire to place no oloba ki obunga ki oyeba kite na ko corriger yo. C'est comme ça et ça sonité. C'est la connaissance. C'est la vérité. Yo okobanga kosenga mwasi na yo sorry, excusez ngai, po yo zambali na ye. Non, ça ne sert à rien. Aza mwasi na yo. Likambo ya mabe erreur ezali sorry. Ola kisi koza mutu. Po mutu kaka nde mutu aza faillible. Soki faillible, soki nini. Hein? Parce que nous portons le corps qui ne fait absolument rien. C'est à l'intérieur du corps. Poto yebaka ngo bien. Donc, plus tard, tu ressens la bakour, il y a développement, il y a combinaison, il y a corps, il y a esprit, et variaka, et tambolaka, manifestaka. Tu comptes la bakour, il y a ndengwana poto, sa mentalité bien, na peuple Israël. Bon. N'a qu'une prophétie au Elandi, n'a qu'un essayer de comprendre le mot vérité. Vous trouverez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous trouverez la vérité, c'est ce moment-là aujourd'hui. Oyo, verset Maman, apôtre Marie soit Pessibiso. Vous trouverez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Je me réjouisse dans la paix, dans la joie, dans l'amour, affranchi. Au côté kimia, aux libertés na yo, bazongisi makambu na yo, santé comme bien, kembo na kembo, je me réjouisse parce que vous avez trouvé la vérité. Qui est la vérité? C'est notre papa Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Vous trouverez la vérité. Nazu en vérité, où est la vérité? Vous reconnaîtrez, comme la Bible dit, vous reconnaîtrez la vérité. Non, c'est un mensonge. Vous trouverez, parce que reconnaître, hein, je reconnais, c'est une bouteille d'eau remplie d'eau. Je reconnais. Autant que c'est une formule, je reconnais. C'est ça. Mais vous trouverez. Et j'ai trouvé Jésus-Christ. Moi, Nzambaye, to yambio na kombo ya nane, ya Israël. Eh, moi, voilà, on a trouvé Emmanuel, le Fils nous est donné, un enfant nous est né. Donc, c'est ça, on lui a trouvé, le Fils nous est venu. Oyo, Jean Ezoloba, na 15 et 16, na kotinde la bino le deuxième consolateur, akofanda na bino libela, le Seigneur nous a envoyé son consolateur, demeurer avec nous éternellement. C'est ça la vérité qui nous a affranchis. La vérité nous a nettoyés, nous a enlevés dans l'esclavagisme. Nabuwumbu, salité, botela biso ba terrain en Afrique. Ba sala wonyo so malingi ba sala. Bosoko no koloba makamba nzambe libanda, vous ne connaissez pas ça parce que c'est le serpent qui a conduit l'église. Le serpent continue à vous porter partout où vous pouvez aller prêcher. C'est le serpent qui vous conduit.
Biso c'est pas ça la gineta même biso. Mais papa na biso après ça que tamuke, donc détecter accueillir. Je vous dis la vérité, rien que la vérité au nom de mon Père. La vérité va te faire franchir. Vous allez trouver ta vie doit changer. Un cadeau délicieux est venu vivre en toi, définitivement. En esprit, en vérité et en chair, en os. C'est ça la vérité. Azamutu. Amen. Azali mutu, azali nzambe. Sokozo simba ye. Ezo simba te, kolemba te. Lelo soko simba ki na volume oyo. Lobi serré volume. Demain serré encore. Et la gloire de Dieu va manifester en toi. Lelo maman na biso, oya ko témoigner biso dans 4 minutes awa. Maman na biso, ashikado munene. Tala mwana muke, lokola safi. Na biku te pa ya fanda kate. Maman sœur, safi ya fanda wapi? Amen, papa. Azana Kinshasa. Azana Kinshasa, lelo nde na azana Kinshasa. Na molimo na ebe pa azale. Mena nzoto. Amen. Metoyo ka témoignage ya mwana oyo ndenga lobi. Asambela na biso nanu te. Ayoka kaka basenema epa ya mama na ye oyo azoloboye. Amen, papa. Mama na ye ntango azwa enseignement atindeli bana na ye, atindeli famille na ye. Lelo alobi nakola na nzela ya mama na ngai ekanga. Vous voyez de bonnes choses. Yo ozomona otindaka ba flash, mais oyebi te ke un jour ba flash wana yo tindaka eko servir bana ya Nzambe. Eko servir bana ya Nzambe. Amen. Amen. Ozo tindra bandeko na taba lingaka yo te, ne te fatigue pas. Nzambe aza bolingo. Yo zo sala oye koki, mais lolo tala sa findenga témoigner mwana muke wana. Mwana muke ha? Amen, papa. Asa mwana muke. Ozo mwana muke. Mais mwana muke Yesu ayambie. Amen. Ah, vraiment bino bozo eba Yesu te. Nde ya wana nga mona nazolo ba que vous ne voyez pas Jésus. Jésus est devant vous. Bino bato bozo mema vraiment boye. Bino bato bo mema ga boye. Aye ko fanda na maboko na bino boye. Ah, bozo rejeter boye. Bozo eba ete na mutu mwana mukaza na Kinshasa. Nzamba atala ke loko ni na mwana wana. Dieu a vu son cœur. Nzamba atalaki motema na ye. Atalaki douceur ya motema ya safi. Atalaki motema kitoko boye. Naka no fanda na kacha motema na ye, na sobeye. Atalaka motema. Motema eza sanduku ya makambo nyonso. Sikoto tikali na 2 minutes prophétie na ngai na loba na loba so na silisi ya mama Marthe Mwamba nde toke na prophétie na ngai na loba. Eza prophétie moko pe eza munene me na loba on a 2 minutes te po tokomi totikali na 2 minutes. Donc na loba likambo ya nani ya safi. Mwana muke Nzamba atali motema na ye. Pour beaucoup pleurer, pour vraiment Nzamba limbisa biso mingi. Pour beaucoup pleurer, je dis, ezaka pona esenga koloba te, mais tant oza yo moko kimia, banda koloba na Nzambe, naza mutu mabe, naza ta na mesure na sambela yo te. Mais na ye po yo sala nga image na ye. Limbisa nga mingi lelo, limbisa famille na nga, limbisa ba parents na ngai. Ata ba parents no baza batu mabe. Ata mobali no aza mutu mabe, ata mwasi no aza mutu mabe. Demande pardon pour eux. Wana yo ozo sala fleur rose na yo na kacha motema na yo. Ozo mona donc vraiment c'est l'amour au biso tokoki côté loko musute soki Bible et comment mine bandeliti suka c'est l'amour. Apôtre Paul la lobby espérance foi na amour eza biloko misato moko ekokende na likolo le reste eotikala na mabele oyo okende na likolo eza bolingo. C'est ça que nous sommes venus.
ozomona ngap na lelaka mpe comme bino na souffraka mpe na silika makasi boyebi nga na silika na nazolobaloba pamba je parle beaucoup mais ere moko soki kaka na fandi na nga kimia nazoki na nga na mawa ozomona donc Emmanuel aye koventile ngai mopepe tanda elongwe. C'est ça, donc il faut pardonner. Il faut vraiment agisser dans le pardon. Si on est comme 16 heures, na ebité mona na biso apesa biso témoignage oyo ya lelo ya lelo tozana apôtre gouverneur Robert tokokotuna pe ba question pona na prophétie oyo mona na biso maman Marthe Mwamba azui lelo tokomi déjà 16h01. Maman Marthe so kotaki déjà to mona yo lelo pesa biso témoignage. Amen, papa. Alléluia, kembo na Yesu. Wa Maman Marthe wana. Alléluia. Siko Maman Marthe okopesa biso révélation oyo zui ndenge yokeli ndenge moneli tozana ba question to bana nzambe bana mituna batuna bapesa biso poza na musala ozumwa ta muke ya repo pona ozonga na musala. Merci maman topesi yo parole. Amen, papa. Merci, papa. Pona kopesa nga liloba. Shalom, shalom, bana le roi des rois, shalom. Ezanga mama. Shalom, maman. Shalom, maman. Bolimbisi, nazanga mosala, nazanga uniforme, mosala, mais wana eza importance te. Bon, na ye, pona salisa biso nyonso, oyo nzambe atiaki, oyo apartageaki na ngai, oyo nzambe alakisaki ngai. Il y a de cela environ 3 semaines. Nalalaki, naloti, nasalonge na mbeto ya chambre na ngai. Kwa likolo kaka, na mopanzi na ngai, ezaki na mwana mwasi moko pe asalonge wana. Na bomoto boye nayebi te. Ata ye nalamukaki nayebaki elongi na ye te. Kwa ye pe asalonge pembeni na ngai wana. Sikoyo na chambre na ngai eza na meuble oyo bamama baki koyeba ngo meuble oyo ezalaka na miroir, meuble ya chambre. Sikoyo ezalaki kote ya droite na ngai. Tozotala, ngai nazotala na miroir, mwana mwasi wana pe azotala na miroir. Moko tomoni na miroir wana, ekomi neti tozolanda classe. Tokomi neti na salle de classe. Professeur azoko expliquer ba mathématiques na tableau. Professeur ezalaki notre papa Elinzenza, le prophète Elinzenza. Azoko expliquer ba algèbre. Sikoyo na ba algèbre wana ezalaki nde ba équation. Po ba équation ezalaka x inconnu, x à 2 inconnu, non. Il faudrait le toluka ba valeur ya x. Sikoyo papa azo expliquer ba algèbre wana, tokomi na équation wana. Na équation, sikoyo mulimo musantu na kati na ngai yebisi ngai elobi équation oyo eza verset oyo eza na apocalypse oyo nakoloba kaka ndenge mulimo santu ayebisaki ngai. Ngai moko nayebaki verset wana te, nayebaki kaka eza na apocalypse. Mulimo santu alobi eza verset oyo eza na apocalypse oyo nzambe alobaki akoya na kombo oyo bato bayebi te. Ndenge mulimo santu ayebisaki ngai. Sikoyo papa akomi kopose sikoyo question nana korépondre question oyo akosala exercice oyo. Sikoyo mwana mwasi oyo alalaki pembeni na ngai abandi korépondre. Sikoyo équation yango ezalaki ka bachiffre ndenge tokomaka bachiffre après égale ya x. Ezalaki bachiffre mosusu entre bacrochet baacolage mosusu baacolage. Sikoyo ezalaki neti baacolage mibale. Sikoyo abandi koremplacer oyo ya liboso wana abandi par exemple nakopesa kaka exemple mpo nakangaki bachiffre yango te. Par exemple 1 2 3 na accolade moko mosusu 4 5 6 na accolade mosusu. Sikoyo
a remplacé oya liboso wana abandi 1 égale à alobi 1 représente E ya majuscule. Abi 2 représente L. 3 représente I. 4 représente E. Iko nyonso wana ye kopesa neti Eli. Akei na ya mibale abandi lisusu. Alobi par exemple 5 est représenté N. 7 est représenté Z. Si ye kopesa nzenza. Iko équation mobimba valeur ya X ye kopesa Eli nzenza. Siko nga nayebisi mwa mwasi wana ngabi yo oyebi makambo oyebi bavaleur oyo ndenge nini. Il faut ezalaka par révélation. Alobi oui eza par révélation. Après naye kolamuka ezaki na ndoto. Na songo nakomi komikindisa ngabi merci Seigneur okonfirme lisusu kombo oyo. Mais na sambeli siko kolobela ngai abi nga moto nalakisi yo ndoto wana po olongola doute na kati na yo. Siko esalaki nga mpasi mingi na binzambi ngai nasi na ndima eske ngai lisusu naza na badoute. Mais nalobi kaka yo moto osondaka mitema na biso peut-être oyebaki doute engaki eyela ngai biloko ya ndenge wana. Mais nasengaki kaka bulimbi nasengi nzambe bulimbi. Après nasalaki audio natindeli papa atangaki yango te. Le dimanche wana alobaki asetizaki alobaki azalaki occupé voir même bappel azwaki te. Mais lobi nasambeli lisusu avant nabenga papa abengaki ete nakomelaki yebisi nzambe benga ngai nalingi napartage oyo nazwi na bana na yo. Apres nakomeli lisusu papa nalobi soki naki kobenga ye elekaki nakomaki neti na batongo papa ye kobenga nga verba nde naye koexplike papa wana nde ndenge ezalaki. Mais eza likambo oyo ngai nakanisaki te kutu na bamathématique nabanda kozwa kutu na bamoyenne nazalaki forte te. Mais nzambe na bolingo na ye aye koconfirme lisusu kombo oyo ya papa Eli. Nga moko nayebaki kutu ata verset na apocalypse wana te. Ernest kaki papa nde apesi ngaki eza na apocalypse 19 verset 12. Nde enga naye kotanga yango naye komona mpe ndenge ezalaki. Donc inconnu wana X wana oyo tobanda koluka na équation wana ezalaki kombo ya Eli nzenza. Nzambe aye kolakisa biso yango na révélation ke kombo oyo emonanaki te oyo moto moko ayebaki te eza kombo ya Eli nzenza oyo nzambe moko akoya nango yango wana. Mais conseil ongo na biso nyonso ikompli nga moko tolongola baduti na kati na biso. Nzambe ye moko asi aye awa toza na ye elongo. Spirituellement toza na nzambe. Mais physiquement nzambe alobaki akoya il faut tomona ye physiquement tomona ye na bomoto. Mais nzambe azali déjà awa. Mais biso toza kotia kaka baduti na kati na biso. Il faut tolongola baduti na kati na biso nde tokomona oyo nzambe areservaki mpona biso. Toza na nzambe papa ali aza nzambe. Nasi na témoignage mbala liboso ke na banda kohésite mpe na banda kolinga te baloba ke papa ali aza nzambe. Si nzambe moko aye koyebisa ngaki Eli nzenza c'est moi Jésus Christ de Nazareth. A partir ya wana nandima ke nzambe papa Eli aza nzambe. Po biso moko na moto boye eza pasi po tondima yango. Mais avec l'aide du Saint-Esprit ye moko akososolisa biso ke papa Eli aza nani. Yango wana il faut kaka tosambelaka tobengaka Saint-Esprit aza au centre ya makanisi na biso. Po diable aza wana diable azojoue mingi na bapense na biso. Donc azoluka kaka bisika nini akokotela ainjecte bapense mauvais na kati na biso. Donc yango wana nakosenga kaka à tout moment tosengaka aide ya molimo mosantu. Mais papa Eli aza nzambe. Biso bakongolais tozelaka le loin de Dieu. Le loin de Dieu asi aye mais tozomona ye te. Donc tozelaka aya na bamiracle aya azosekosa bato azabo. Mais nzambe akoya na ndenge wana te. Ye moko alobaki akoya
na ndenge ya moyibi me biso tozozela na aspect wana ba question le loin de Dieu yango tozelaka akoya mokolo nini akoyaka mais le loin de Dieu asia ye biso tozomona ye te yango kaka nalingaki na partage na bana nzambe ke le loin de Dieu tozelaka Yesu masia ye moko asia ye ye wana papa Eli Nzenza ye moko aye koconfirme nazalaki na révélation wana nayebaki verset nyonso te nayebaki yango te mais Saint-Esprit ayebisi nga ke eza verset oyo eza na apocalypse oyo nzambe alobaki akoya na kombo oyo bato bayebi te yango wana papa ayebisi nga ke eza na apocalypse 19:12 yango ngana mpe nake kotanga mais nzambe Saint-Esprit ayebisaki nga ke nzambe akoya na kombo yango wana kombo oyo nzambe apesaki papa Eli eza ye moko nzambe prophète Eli Nzenza le prophète de l'éternité Seigneur Jésus-Christ de Nazareth yango nangaki na partage nzambe alakisaki nga papa merci nazongisi liloba epa na bino Kembo na Yesu mama. Haleluya, kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Manuel David Eli Nzenza Edene. Amen, amen.